Babola babola bola mukae émission na bino elingi banda Adamu na Eva boye kosala ninyawa lokolo moni biso awa tozali babola iji tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji. Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous et merci le gola bozo ya mabiso na kati ya ba salon na bino. Bon monaki na ba image oyo to lekisaki lobby na lelo na tongo liesse joie fête oyo ezalaki na terrain ya ba maman maraîchère oyo un certain monsieur Mokonzo azwaki akomisaki yango yaye na ndimite kutu soki ministre moko awa na Congo aza na superficie ya monene ndenge wana yango tolingaki to approfondir likambo yango tosali makasi mpona ke toyamba honorable Jekoko Mulumba oyo bato nyonso bayebi ndenge nini tobandaki comment c'est combat wana et pour cela naye na oyo moto oyo babengaka les deux flics à Miami Tambo Eliezer Ndeko Eliezer bonjour. Bonjour Papa Léon, bonjour na ba téléspectateurs na bande konyo surtout ba kolanda. OK. To sengi kamwa renfort puisque mutu pe yebi dossier wana ezali pe Ndeko Fleury bonjour. Bonjour Papa Moli. Nakanisi na ba image eza Rolanda, émission toza Rolanda. Monsieur Gérard Mulumba Jekoko, bonsoir Yopé. Bonsoir Papa Léon. Bonsoir Ndeko Fleury, bonsoir Mwana Kolo Lupango, Ndeko Eliezer, bonsoir na patnos bonsoir na biso na mokola lelo. To mesana nga na tenu yo nga na ibango te nga na iba lokolo yega na latia. Mais lelo na moni penza sap concordance comment. Donc masolo zo ya na moni ozala kama makasi. Papa Léon moni ndeki to bundela ka population. Soki population za na esengo te za kwa to za na matanga. Lelo so moninga na lati boye kekele penza ekangi kingo boye moi chemise kitoko propre eza pona esengo ya lobby. Merci beaucoup mon amboka Jekoko Mulumba na vanzi aux à l'aise. Naza à l'aise Ndeko Eliezer. Très à l'aise même. Papa Léon tikolo ki ba sana ko mona na ba polo. Poste lelo Jekoko Mulumba en cravate au signification. Simaya bitumba ya plusieurs années parce que etumba ya terre ya site oyo bakendaki ko buka lobby et ça li 1 mois té et ça li 2 mois té simaya plusieurs années lobby l'état congolais ba décider que bazongisa justice na place nango au lieu ya un individu à s'accaparer na site. Yo d'abord tangu omonika ka engin kiti parce que même tangu banonsaki que engin kokita tozali komona ngo neti ndenge balakaka e kokisa mate tangu moni engin kiti sentiment ni d'abord ozaki na Oh Ndeko Eliezer on a question pour ya solo
na ocho loba na ocho pe sa réponse na papa Molière papa Niao na ocho pe sa réponse à ken lelo na mokela lelo nazali l'homme le plus heureux nazolo ba bien de la planète, pas du Congo, planète. Tango ba benga ba bisinga engin elongwe na TP ezoko kende te na binaki hein nabite ndoto o na bundeli bambula na bambula oyo ndeko Basile oyebi ndeko Basile olongo to bundi na yango tango azalo na RLTV na émission oyo tokomi wa ezaka to solo lango ouais, voilà. Ndeko Eliezer to bandi bitumba na ndeko Mukonzo exactement na 2007 na 2007 wana ngayo mulobeli na bino nazoloba wa nazaki déjà député na assemblée provinciale ya Kinshasa pour ba élection salamaka na 2006 nazaka député depuis 2006 na bandi bitumba to bandi bitumba na assemblée na biso na interpellé ministre au Azaka agriculture à l'époque Noël Boutakile na les questions ou a commis député les questions écrites sans débat à répondre nga to komi ko sa ba descente na eto bandi bas de descente wana to sali bituma na kati ya parlement dans l'assemblée provinciale action liboso na sa ki ngwana nde yango bomonaka to ko koma na 2008 jugement moko Mukonzo elle parla kama 2008 na banza boyima kama jugement Mukonzo o Mukonzo ake ko funda ngai ngana tikala ko funda Mukonzo na 2008 hein? Il faut le auto apporter ba précision au bato muso bazo comprendre les kambo wana te monsieur Mukonzo ake ko funda nga pona trouble de jouissance. Il faut bana ya Kinshasa bana ya Congo ba yeba lelo tina nini ndeko Mukonzo afundela ngai ndeko Mukonzo afunda nga te ke parce que ndeko jekoko alobi ke bilanga wana pezali ya yete ndeko Mukonzo alobi ke na fundi na ki ko funda ndeko jekoko na tribunal ya Matete parce que azali ko pekisa zo ko empêcher biso to kota trouble de justice azali muko neti alobi ke yazali mukole loko wana ngana zo ko pekisa ye a utiliser a salela eloko ya ye atikala ko funda nga jamais ke toto funda na ndeko Mukonzo te pona ke ndeko jekoko alobi ke ndeko Eliezer papa Molière ndeko Flori nazo senga pena bo pesa nga lelo temps pour victoire otobundi oyo bino pona pesa non merci te hein bino bato presse merci na mnoza ya munene on les a faites mobimba bo pesa nga temps na limbola nde balobaka na linga na nyano la bato ba comprendre place bituma on est uteli. Mais pendant tout est vraiment à l'aise ndeko Flori hein ce que on peut s'appeler comment préoccupation nayo comme ça ndeko Jekoko akamata alambango nyonso a expliquer population nini makambo ezali. Merci beaucoup nakanisi honorable Jekoko Mulumba ndeko Eliezer autokoloba awa makambo ya mabele ya oyo komaki na kombo ya Mukonzo nzokande zele mabele ya ngwele ya esika basara kabilanga motuna na ngai ezali oyo obanda ko bunda bitumba wana banda kala bana kisasa bayebi bana ya Kingabwa pe bayebi kasi bando bunda bitumba yango to tikraka te komona bulldozer ya hotel de ville ya Kinshasa ekota Kingabwa ekitangwele pona kobuka bandako kasi to moni na mbula oyo bulldozer ekiti na misi ya bapandi sango pe ya baimboka ebuki bandako motuna ezali oyo est-ce que ezali suite ya ndenge babenga ki ministre na parlement na mona mboka Toussaint Alonga sima na kosolo na ministre nde pesi mbano ya kobuka ndaka oyo nyose tongamaki na site ya agricole ya Kingabwa to pe zeleka ketumba oyo bundaka na ba émission kilikili nde pesi résultat wana. Avant la réponse ndeko Flori na lingite ke batuba minimiser ba émission bino ba journaliste bozali ba éducateur bozaba informateur bozaba formateur dans ce moutazo leka a diminuer toi minimiser ba pandisa ngonga ko salanga pasi émission o ba millions ya ba imboka bazolanda eza na impact tamso ko leka muto akomaki mengai mwana mboka jikoko na komaki aussi minga na motema bopesanga tansiko na la kisabino po balobaka les paroles s'envolent mais les écrits restent. Dès qu'on l'a tout à l'heure na bandi bitumbo depuis 2007 na bandeko Basile
na émission to solo lango na bandeko on a pesa pe merci mingi honorable Noël Botakile le roi ministre de l'agriculture ya ville Kinshasa na ndeko Flori oh na papa Molière na tangu ndeko les arrêts ko banda to bandi pe ka bitumba wana tangu to silisi makambo wana na bité tozo kende na presse mais tozo ba to tangi classe to kende pe na ba administration to attaquer pe jugement oyo mukonzo asalaki yango na zai koloba awa papa Molière auto katanga jugement ya mukonzo contre nga ezala jamais que tozo koela mabele bana Kinshasa na bana Congo fo ba malamu aloba ezali trouble ya justice que loko ezali ye je crois que nous funda nga na ba parlement kaka ndenge boute komona ya 1 mois akene ko funda professeur Mwinga na tribunal ya Matete po émission le kaka pana bino pona nini kaka même infraction trouble ya jouissance na ko lomona ati ko funda ngai ngai d'abord basali manyanga na ba juge faut to la vérité na tikala jamais qu'on a notifié que nous sommes à telle date na monika moko msuso na télévision ba fokane balekio ba condamna kinga na kamoko kamonga mais to sambate na kenda et pas été na zo monango ndo aujourd'hui condamnation par défaut ba ti on a trouvé justice même ba condamner par défaut parce que na se présenter tam kolo mokoté na eko komana no liboso na journal officiel papa Léon na lingi to kende musika eloko liboso ngo kamote vanda tozo laksango na vete na lingi papa nengo na zoloba na lingi to tanga moi moke papa Léon moi mbangu moke pardon papa Léon bon moi na mogwaza OK to tanga bala kisana caché wana ndenge zali na date nyoso République démocratique du Congo, le 21 novembre 2012, honorable Namoni en tête, honorable Gérard Moulumba Jekoko, député provincial de Kinshasa. Objet, demande d'authenticité de l'arrêté ministériel numéro 106, oui, bar 91, ministère des Affaires foncières. À monsieur le directeur général du journal officiel de la RDC, à Kinshasa Gombe, monsieur le directeur général, j'ai l'insigne honneur de venir auprès de vos services solliciter la preuve d'authenticité de l'arrêté ministériel des affaires foncières numéro KB, etc. 106 du 27 mars 1991 pour finaliser un dossier. Comptant sur votre sens élevé du devoir, j'ose espérer que ma requête aura le bénéfice de l'urgence. Veuillez agréer, monsieur le directeur, etc. Signé honorable Gérard Moulumba Jekoko. Donc, Ezali demande au Saraki Ango le 21 novembre 2012. 2012. Papa Léon, pour la moi collègue moi mbango otala numéro arrêté na date Ezali wana. Même arrêté oya mukonzo ça falsifié. Au bois kabatu baso na biso. Donc Ezali arrêté toujours 106 et sikayo sengi ba authentifié en un journal officiel arrêté numéro 106 du 27 mars 1991. Merci. Et si quand aussi tout l'accès d'ailleurs un document wana papa Eliezer automona ike ba falsifié qui effectivement document oyo au l'accès kibiso. Tala siko réponse oyo journal officiel et pesinga na date. Le 27 novembre 2012, journal officiel, honorable Gérard Moulumba Jekoko. Bon, on a une adresse nayote, bamifiti bakomi bayoga nolandayo. Donc, objet accusé de réception. Honorable, j'accuse bonne réception de votre lettre dont l'objet est à postuler. Français, je m'empresse de vous informer que l'arrêté CAB-AF 106 du 91 du 27 mars 1991 n'est pas parvenu au journal officiel pour publication. Veuillez agréer, honorable, l'expression de ma considération distinguée, signé le directeur général Nyangungabo Mpova. Ça veut dire ce que ça veut dire, il dit tout ça à commentaire. Sans valeur. Les cas, un journal officiel, c'est que ça n'est opposable au tiers T. Ça sans valeur. Un arrêté sans valeur. Na longo on a papa Léon. Na eko sa siko opposition, il y a journalina. Il y a jugement bango basala inga otala yango wana. Na kanisi papa Flori pe akio a segode ngai. Voilà. Tout le monde a commis RC 18 684 RH 21 342 déclaration d'opposition l'an 2012 le 12e jour du mois de décembre. J'ai sous-signé honorable Gérard Moulumba Kongolo et il fait par la présente
Opposition au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete sous le numéro de RC sus indiqué en date du 22 juillet 2008. Souligne aussi que le du jugement ne m'a jamais été signifié. Honorable Gérard Moulumba Kongolo. Accusé de réception, l'écolo, la date est accusé de réception. Le 13 décembre 2012. 2012. Merci. Là, on a sali, ni na opposition, on a eu copie. Place Maman Likambouizali. N'a eu copie Oyo. Pour les naïcs, on se rendre compte que les policiers qui na katia citoyens. Ministre Mouye Jazaki induit na erreur na M. Mukonzo. Alors, il y a que terrain qui y a azali bénéficiaire, il y a jugement moko. Azali détenteur, il y a jugement. Et ça faute à ministre intérieur. Akamati, M. Mukonzo c'est un citoyen congolais. La police est allée pour sécuriser. Biso bato na biloko na biso akamati ba policier atie bango kuna na kei na lakisi ke na saki opposition alors que tango sali opposition à jugement moko bakoki jamais ko exécuter jugement wana mais to commandé ba exécuta tango na ke na monier na PC copie il y a opposition nanga bota la siko réponse bota la réponse ba pesa peine de colézer afongola misu o balobaka à vous ata la date de colézer pardon papa Léon pardon ata la date ata la pena lingi pena bato veter bala kisape bamona ke naza ampliateur o ba garder ngai copie na ministère intérieur ezali voilà Kinshasa le 19 décembre 2012 ministère de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières le ministre objet sécurisation des parcelles numéro 94 54 94 39 94 41 99 42 et 94 40 dans la commune de Limete. Transmis copie pour information à monsieur le directeur du cabinet du président de la République. À monsieur Mukonzo Faustin, numéro téléphone 081 616 15 38. L'honorable Gérard Moulumba, numéro téléphone 049 38 49 12. Tous à Kinshasa. À monsieur le commissaire général AI de la police nationale congolaise à Kinshasa, Lingwala. Monsieur le commissaire général AI, par ma lettre numéro 25 bar cab bar mine bar 1889 bar 2012 17 novembre 2012, je vous demandais de sécuriser le parcelle 6 référencé en appui au jugement du 14 janvier 2008 et rendu sous RC 18 684 qui attribuait la propriété de ce site à M. Mukonzo. Il est à relever que les 10 jugements étaient accompagnés d'un certificat de non-opposition et d'un certificat de non-appel qui était supposé les rendre définitifs. Je viens de recevoir de l'honorable Gérard Moulumba, protagoniste de M. Mukonzo dans l'affaire 6 vantée, une copie de sa déclaration d'opposition déposée au tribunal par laquelle il souligne que les 10 jugements ne lui avaient jamais été signifiés car l'adresse reprise ci-dessus n'est pas la sienne. Il a par ailleurs saisi le procureur général pour attaquer en faux l'arrêté ministériel en faveur de M. Mukonzo et qui a servi de soubassement au jugement intervenu. Je vous demande par conséquent d'arrêter toute action en faveur d'une partie sur la concession querellée en attendant que les juges tranchent sur tous ces aspects inconnus jusqu'à la fin, que l'administration reçoive une orientation définitive sur les actions à mener. Veuillez agréer, monsieur le commissaire général, AI, l'assurance de ma haute considération, Richard Mouyej Manguez. Merci de que les airs. Gérard, oui, que émission Nabiso Mingi, Ezalaka, il y a population, il y a peuple. Toko Tamingi na français, aux hommes on attend comment ça s'appelle AI. AI ou des alliés AI, bah quand c'est bah ina papa wana donc nani général ou bien mokoza AI bah on comprendre était nani kaka au beau santé que population ya biso batamangala o ikomi ba français kama ebele mais loka balobaka pas na bino à vous na éviter à vous aussi merci beaucoup papa Molière na kanisi tango maso na biso bandi awa otuna ki honorable Jekoko Moulumba elatrina ya mokola lelo alabaki alati boye po azali moto ya esengo koleka mokili mobimba mais koyoka maloba ya honorable Jekoko Moulumba na bakasa azali ko bimisa na lingi na yeba nane atumoli yo lisusu
Papa Mbate apparemment likambo esi esili eza likambo ya sepela oto lisusu ba mikanda kili ba dossier ese leka nana tout monde lisusu. Merci ndeko Flori. Mutu atumbolinga zate. Mena tango mutu abundi. Au moins le temps sous maman azana zemi salaka 9 mois. Il faut qu'il y ait une consultation, qu'il y ait un premier mois, moni médecin, moni médecin deuxième moitié. Na souka ya kobota maman m'a pesa toujours fiche moko ya diagnostic ne balobaka. Na premier mois, moi nazaki na position ni basala kanyoso. Yango tango to bundi bitumba tolongi. Il faut sikoto la kisa ba imboka minduki ni to utiliser ki na bitumba oyo. So to utiliser ki pistolet bayeba. So to utiliser ki AK, so ki nini bayeba. Yango na minduki. Naza na conflit na mutute nazo la kisaba na Congo papa sala kwa continuer ko sala nga confiance ke ndeko jekoko abundaka na ba émission po ba émission pesa na impact makasi ndeko jekoko abundaka na parlement ndeko jekoko abundaka pe na bureau oyo place bato bazo ko gérer ba conflit wana ya no nga yango wana nazo souhaiter que pour que ba téléspectateurs na yo wana ozalaki kolanda bao babundaki na yo à travers ma émission aux allez insister que au quoi écarter jamais télévision il ne faut pas tokende parce que soit qui to bandika kotanga moko bango bazo comprendre te est-ce que to koti ko banda ko expliquer que document oyo na date oyo na salaka boy na date oyo na salaka boy comme ça on va y aller un peu plus vite. Na ko senga bino service moi muke après document wana to tikalika na moko ya suka après to kokende mbango poto silisa yango problème ezate voilà problème ezate wana zali répondre leur ministre akomeli général Bisengimana Charles Bisengimana oyazali numéro 1 il y a la police république démocratique parce que ba policier bazalaki kuna bazaki ba policier ya pire c'est quoi son tour. Le général Charles Bisengimana, il peut commettre commandant pire, l'être wana pour senga que alongola ba policier kuna. Rien yebande eza donc général Seguin. Eza général Bisengimana, Charles Bisengimana, on a profité na PC Mbote parce que muta soutenir rapé biso mingi na makambo ebele. Donc a commis général Seguin. Oh il y a les gens pire. Hein, par la téléspectateur va comprendre. Le 27 décembre 2012. Très bien. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République, à Monsieur Faustin Mukonzo, Monsieur l'honorable Gérard Moulumba, tous à Kinshasa. Nous connaissons quelques secondes. Beaucoup de monde a des démarches autour de la ONU Mikanda. Il faut tout préciser population comprendre. Parce que quand la mingité to kokende na makambo muzindo ezali ya muke kozwaka 5 minutes. Soki bazo pesa yo ba garder yo copie. C'est-à-dire que et lobby boy nengo ba to kotana lingala. Et lobby que c'est kozali muto komaki. Neti yo komaki osenga ki service moko to senga ki ba ko répondre même so ba komeli mutu songolo mais neti yo zali initiateur ya demande wana automatiquement il faut pas garder yo copie. Yango bazo na komona évolution. Merci de connaître. Oui, à monsieur le commandant de la Légion nationale d'intervention à Kinshasa Kassavo, monsieur le commandant, en exécution de la lettre sur ces référencés de son Excellence monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières du 19 décembre courant relative à l'objet mieux renseigné en marge, je vous enjoins des réceptions de la présente de procéder au retrait des concessions cis-localisées de tous les éléments qui étaient placés pour besoins sécuritaires et de m'en faire rapport. Sentiment patriotique, le commandant général de la police nationale, adjoint Terim Bisengimana Charles, commissaire divisionnaire adjoint. Donc, wana kama commentaire raison raté. Je vous adjoins. Ça veut dire na PCO mitindo, na PCO ordre. Donc, général Bisengimana, numéro 1 à la police, a commis général Seguin, pendant que a exécuté Malobanaye, oyo yemo kwazwa ki ango et pas ya ministre de l'Intérieur, Mouyej. À vous. Merci à général Seguin parce que là, bah, ce qui est lettre, on a, bah, soda, bah, ça qui 5 heures détenté, bah, policier, bah, la moi exécuté, bah, policier, bah, longwe. Na bagi na tika na lettre moko, pour na kolaksa ba na Kinshasa ke, Monsieur Mukonzo, to funda ki yepe ngai pe ndeko je kokona zali awa na funda ki Monsieur Mukonzo pour na faux usage de faux bakota la date bata la pena ba cacher chez zali awa nazo senga pena na bato 20h ba bende la biso ba cacher ba tala
Kotang ezo melisanga pema. Ndeko Flori yope na tour na yo kota classe. Ah bah comme honorable Gérard Moulumba, j'ai Coco transmis copie pour information et bandi na ministre de l'Intérieur. Faux et usage de faux en vue d'occuper le parcelle numéro 94 54, 94 39, 94 41, 94 42, 94 40 dans la commune de Limete, quartier Kingaboa, à monsieur le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, à Kinshasa Matete. Monsieur le procureur, j'ai l'honneur de venir saluer et de soumettre à votre honneur pour enquête et poursuite dans l'intérêt de l'article 67 de la Constitution le fait ci-après. Le nommé Faustin Mukonzo, sur base d'un faux arrêté ministériel, s'est permis d'obtenir un contrat de location sur le parcelle de terre cité en marge. Il s'est en plus donné le loisir d'obtenir un jugement par défaut sous RC 18684 devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete en date du 22 juillet 2008 sur base d'un même faux arrêté. Ces jugements prétendument contre moi ne portent ni mon nom ni mon adresse correcte alors que je suis connu et député plusieurs fois élu de la circonscription. Même mes installations de Kingaboa ne sont pas à l'adresse y mentionnée. La même personne a eu le plaisir de faire exécuter sa décision avant même de l'avoir signifiée sous RH 21 342 dans l'impossibilité d'obtenir une réquisition régulière de la force publique. Elle s'est amusée à induire les autorités dans des erreurs. Dans la logique de même article 67 de la Constitution, j'avais écrit au directeur général du journal officiel de la RDC et par sa lettre numéro 1, et il affirme ne pas connaître cet arrêté. Aïe aïe aïe. Sans attendre la signification du jugement, j'ai déjà fait opposition et saisi le procureur général de la République par ma lettre en annexe. Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a donné suite favorable à ma requête par sa lettre ci-jointe. J'ai effectué des vérifications et le numéro du dit arrêté semble illusoire. Je sollicite aussi de leur excellence qui me lisent en copie d'user chacun en ce qui les concerne de leurs prérogatives pour indiquer ces comportements. Veuillez agréer, Monsieur le procureur de la République, l'expression de mes sentiments patriotiques, honorable Jekoko Moulumba Congo. Wana Zeranano, Nalinginde, s'il te plaît. Ah, date nini. C'est signé Kinshasa le 8 janvier 2013. 2013. Ndeko Gérard Moulumba, Jekoko, honorable. Bon. Mankomina français wana biso matoye komi kama est-ce que okyo kamata au résumé ngo na batoyo bazolanda biso elingolo banini kende na mukuse tangu na komeli journal officiel na monike papa Mukonzo arrêté on ezia lukuta na kei même comme on a excellence magique Simba à l'époque ba vérifier na registre pas bango arrêté on etika ko matenga bité na zamo na mboka na za député nde na ye komona kezaki faux usage de faux na yeko komela procureur na mukuse yangwana na sengi na procureur bakanga ndeko Mukonzo meneti azaki na bato ebele bazo ko protéger yango ndeko Mukonzo azali ko mata ko kita ko mata ba généraux bango nyoso tango papa Mbwinga o nazo pesa ye pena za penza kolo likambo ya lelo nazo pese merci makasi tonto koma na suka aye ko zwa yende zali volant ya affaire foncière na salle d'audience na moni expliquer abina komela ina komeli abandi ko bunda abandi ko honorable Léon a komeli mikande zali ebele mais to ke na suka po bato ba comprendre place nini mitindo euta kipo mokonza engumba villa Kinshasa André Kimbuta a signé arrêté il faut tous à la claire nazo profiter na occasion couper ça président assemblée merci mingi na ndenge azaki obeminako azaki juste na makambuya motali munene ya Molière Télévision. Voilà. On a profité pe na pesa mbote avec tout le respect monsieur le président honorable ko continue nenga zaki juste tango a tali likambuya question d'actualité ande ko ngai nani tout ça longa tango a eu parole président assemblée lobi boye le lobana liboso bi nazo pesa nano mutali boso parole nazo pesa zali honorable Léon Moulumba po anyokwami
na likambu oyo ya bilanga ya Kingabwa nazo pesa ye valeur wana privilège wana azwa parole muta liboso abetami pe Abetami. ayokanga te me abetami esili sikoyo mama likambo ezali wapi na pesi assemblée merci assemblée nationale na pesi bango merci parce que résolution moko te ti lelo et bibi na assemblée mais résolution na assemblée ko bima sima na pesi na ngana bosa na bolimbisanga na pesi maître Boris Mbuku na pesi merci mingi a pesi liloba moka likanisi mwa malamu lobi bakolongola mukonzo babuki batu bake mais ministre luka moyen au sécuriser site ya ba mama et puis boluka moyen ke ba annuler ba jugement oyo mukonzo azalaki nango voilà tout ça date ni tout ça le 17 novembre 2014 donc ezaki mercredi ya semaine oyo tout ça le dimanche mais wana arrêté de G Salami tokene musika po tokene mangu donc honorable Ngonga yobetaka masolo mikanda bakolakisa mikanda fo ezala papa oyo TV za radio te mikanda so muta ketali boso TV ota TV se kaza avec eta lati afongoli misu po voir mona makambo ezoleka boko mona arrêté à démolition oyo ezali le 29 octobre 2014 mais question d'actualité le 17 novembre 2014 donc arrêté ezali déjà signé donc ça n'a rien à voir na assemblée. Yawanga na tuna ki honorable. Oui. C'est que Moussale Salemaki na assemblée ndenge babenga ki ministre. Et pesa ki poa mon côté na makamba mukozo. Et pesi poa mais ba effet nango ekoya. On a pesi un exemple ya Boris, ya maître Boris. Il y a jamais eu une nanu ba jouer résolution mon assemblée pour concernant makamba mukozo te. L'assemblée ce n'est pas du verbal. L'assemblée il faut pas coucher ba écrire. Comme le premier ministre babi toujours résolution pour makamba bilanga ezali boye mais arrêter de démolition ezalaki sur base ya mukanda ya maître ya professeur Mbwinga yango na kota na mambo likambo botala awa papa de connaisseur nazo pesa mukanda botala arrêter et nakanisi nana siyango ezali gouverneur de la ville de Kinshasa bato avait été bazola kisango Yandre. Voilà, on a avant dernier paragraphe talawa après les 30 Balobi considérant le rapport relatif au site agricole de Kingabwa adressé par le ministre des Affaires foncières à l'intention de son excellence monsieur le Premier ministre en date du 21 juin 2014. Très bien. Considérant la lettre numéro 0-428/PK 108/KMN/K du 21 juin 2014 de monsieur le ministre des Affaires foncières demandant au gouverneur de la ville de procéder à la démolition des constructions anarchiques érigées sur les sites maraîchers de Kingabwa, commune délimitée. Merci de connaître. Signé par les goûts Yandre. Date nini le 29 octobre. Le 29 octobre 2014. Wana question d'actualité na ya ndeko nangai tout ça longa nano le kakité. Na le quitté. Bomoni il y a aucun lien. Donc le bagara na longité. Tété na blobi bongoté. Té papa Molière. OK pas Molière le bongo. Il y a aucun na kati arrêté démolition de Kolese to banga Nzambe, il y a aucun rapport entre l'Assemblée nationale na arrêté démolition. On a parlé d'une lettre qui date du 21 juin 2014. Na kati ya lettre oyo. Ah papa Mwinga merci. Oza penza mutatanga yango za professeur bokomona atangi kombo a deux députés pamba l'honorable Léon Moulumba na l'honorable Gérard Moulumba lettre ya le 21 juin yango na pesio muke yango nde oh lettre yo linga il faisant suite on les a français hein on les a français. OK, note à son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement et la lettre le 21 juin 2014 voilà Tosu to tanga kango parti wana tanga parti parce que comment ba député mi balé bazana kati wana. Ensuite lorsqu'il a reçu l'honorable Gérard Moulumba, mon collègue a demandé au même commissaire général d'arrêter toute action en faveur de Mukonzo. Bon, wana moniko to ba le biata monsieur T par la lettre. Oui, par sa lettre numéro totangi ba numéro ebele. Par le local pour préciser pour la population que votre directeur de cabinet a adressé à l'honorable Léon Moulumba et donc copie me fut réservée pour information. Voilà. Il a été demandé à mon collègue de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières et à moi-même de prendre des mesures qui s'imposent pour restaurer l'ordre légal et réglementaire en vigueur concernant les 10 sites. Lien ou rapport
oyo eza entre lettre oyo batangi bakomona biso na arrêté bomona ke bazo parler d'une lettre du 21 juin yango eza na kati ya arrêté de démolition ndeko nanga to banga nzambe makambo ya parlement na lobby bien que question d'actualité et ça l'impact mais l'arrêté est déjà signé le 29 octobre ça n'a rien à voir na ba résolution oyo ko uta na parlement. Nous devons être clairs. Merci. Flori, nazana mutuna mapona tuna ko honorable awa ke za mokolo ya sengo kasi mikanda kiri bolingi ko lobana na tumolo bi motatumolo te bon toko bakaka na masona biso. Na zongeli yango pe na likambo wana fin de fin toza ko débattre likambo nini. Voilà. Honorable mutuna na ngezali oyo. Tango na yoki tolandio ko loba awa. Yo osaraki boy. Yo ozongisaki boy. Yo olekisaki boy balobi mosapi moko esokola kelongite na kati ya commune alimete na quartier Kingabwa baponami ya baimboka ezali kaka yote basusu pe bazali na makambo oyo ya site agricole ya Mokonzo liboso ya bakongolais oyo bazali kotala biso olongi koloba ko bundaki tumba wana kaka yo moko basusu bazalaki te honorable. Merci na question mutuya na banza tango na bandi ko pesa ba merci on appelle ça que merci liboso nata bayo batali ba député na pesa ki na ndeko na ngai Toussaint Alonga mais to bosana te le longa na belisi mwana na nzela mwana ya ngai azobela na nzela mwana nga moni ndeko Flori to ndeko les autres ndeko papa molera zoleka banoko na eto papa leki ne papa kulutu na e akumbi mwana nga tie na mutu kasomile novalgie na pesier aya tikilinga na ndako papa ona kumbi papa mwana na ngai olingi olobani te lisese wana bato bazona biso bango moko balimbola lisese wana pardon ndeko na silisa pardon wana eza lisese na beti lisese bato balandiango bayoki yango oyo akocha ai na molili veut dire libanga ezuye mais toya makambo mabanga te toye na tolati kitoko pona fête monento na bitumba to bundi na bino nyoso na kioloba wa bundi na moamba ezali ngai honorable mosaleli na bino Jekoko honorable Léon Mulumba abundi na niveau na makasi bomuti abeta makiti na assemblée ba pesier parole honorable Toussaint Alonga akumbi makambo na parlement mais abundi eza bitumba abundi pe esuki wana député moko provincial kutu na provincial ka muta salisa ngai mwa mingi ezali président nanga o azaka président na assemblée ezali kaka ye moko Roger Ntingi Mbemba mutu mususu te oya leki awa papa Molière ndeko Lézer ndeko Flori aya lobika bundaki ala que c'est non ata lettre moko oyo même ceux ba répondre qui était ba garda qui a copie à pamba bongo to ndima e to comment le boko to pese le boko. Donc Jekoko Mulumba Gérard tangu nazo tanga yo na elongi ezaneti ozo se sentir menacé ya récupération ya victoire ya bitumba na yo ou bien ezanini parce que place wana nanu na lingi na yeba Gérard Mulumba Lelo, tout le monde sait que ceux qui n'ont pas eu mutuna ya ndenge bandaka. Il a fallu que les Congolais comprendre que site oyo ba yeko buka. Parce que ici, nous, ngai, bon, nazo engagé yo pe. Mana engagé yo. Tozali ko féliciter l'État congolais parce que ton dimanche qui était que autorité de l'État yoka ki ko salem. Parce que na mboka na biso ezakaka ceux qui mutu alinya yiba eloko à l'État, même stade wana azui général moko aibi ki azaka moi brital atie mupanzi moi colonel oyo soki sauvage apesi ordre ba ko brital oyo azaka pe brital sauvage aye ko zo asiko na ba yi politique azui ministre moko oyo azo comprendre makambo ngo ndenge zo lekate atie pe wana nde yango sécurité donc côté kuna tozali ko remercier bango en même temps parce que ceux qui basali bien il faut te féliciter bango mais awa Jekoko Mulumba ngana kanisa chike okoya nengo yaki lobi na site tuzomona Jekoko azobina tuzomona Jekoko bazomema ye wo ba mabina ngo soki bango badana be na vete nengi ni bayambaki ye oui na nengi ba bemaki na tipoi alors lelo tuzomona Jekoko bien kalobi eza mokolo ya esengo mais il est trop concentré c'est comme si ndenge ndeko Flora lobaki neti mutu moko atiye mo musapina lisu sikoyo na esengo na posa olela wana na bakisa awebi yoza kan wana otumoli ngai wana donc to lo ba za message bazotinela
ba infirmier oyo musala na bango bele kopesaka aspirine n'est-ce pas Gérard Molumba donc bato bapesaka aspirine wana nde message oyo o adresser bango na pesi na lobi boye susu na nimula na nyanola nde balobaka na lingana ba koko na biso bangala balobaka soko moni ndoki il faut ça nini il faut belela na moni ba dongolo miso bakomi ko bima. Mais moi na soka za na libumu azaka mwana mama moko soka bimi akomaka mwana ya ba mama nyoso na mon ndeko ibonga kikelelo batu musu ba député même ya Moamba ya Kinshasa basa la ngata lettre moko encouragement pona bundi basa la ndeko na bango collègue ngota Léon Mulumba lettre encouragement parce que bundi a bête batike presque bolumbu papa Léon na moni bandoki to chama ina mono côté bandoki bakomi ko bima lobby ezaki fête nde bolobi lelo pe fête ezali na lobi likamwa mutu ya nabi ke victoire wana ze angaité victoire wana mbalo na pesi na ba institution forte ya mboka na biso OK reprendre bango na pesi yango na Joseph Kabila Kabange na pesi yango na Matata Ponyo Mapon Augustin na pesi yango na Obe Minaku président assemblée na pesi yango na professeur te faut na ko ba professeur za tilobi Mbwinga. Papa mon lève, faut te acheter moko hein. Il faut tout la vérité ba besoin d'abiso hein. Ba ministre muso bazo ki mana ero bazo changer ba chaîne. Ouais. Na banda c'est les premiers, au moins que je me trompe, les premiers ministres ont allé na mission ya babola. Il est à féliciter. A affronté deux grandes têtes lokola bino boye, a tche bino pe bakao. Mouinga leki. A lobi place mo compte dans la prison té, il est à féliciter. Chipo il va pesa nga lobi. Beaucoup de monde au courant semaine na ko pesa ngo na professeur Mbwinga. Na longo na professeur Mbwinga na kei na ministre de la défense. Pour comment peut mikanda kaline comme na sous présence ba militaire na site agricole Mokoté. Na longo na ministre de la défense na kiti na Didier Etumba, le chef d'état-major général na moni lettre na avant-hier le kelingai. Alobi ke bato bazakuna atinda ta militaire moko kuna te. Na eko sukisa na le au sommet André Kimbuta oyo ayeko signé te oyo ayeko sala yango. André Kimbuta, Oya Sala, Yango. Et puis tout le sénateur ministre provincial, maman Neftali, ministre des Affaires foncières à Ville à Kinshasa. Il est payé, il a signé. Bon, tu l'appelles, et les mamans sont dans Bossana. Mise en demeure, et ça l'a le 11 novembre. Mais ministre Mwinga Leki n'a parlé le 17 novembre. Soit une semaine après. Il n'y a aucune résolution à Parlement. Ah, dans la Bible, il y a une résolution à Parlement et Koya. C'est institution monnaie. Oui, la PCI merci pe asuka na Bourgmestre à limité. Douglas na PCI pe merci. Abunda ki pe tongo poka to benga na zo pe sanga pe ba tactique nento okene. Parce c'est un grand juriste. Yé pas bunda ki na PCI pe merci. Bon, ngai na sepelité avant que opé ça Flori ni bani ko botola ngama lo baboy okomika boy okomi boy olinito ka bwana nayo bon nazo mona yo komika ka ndeko Flori ndeko. Bon, les deux flics à Miami, hein, les deux flics à Miami. Bon, comme les trois flics à Miami. Voilà. Oui, mais kuna bazo bossa na biso à haute voix. Vraiment. Yozo beta maboko. Vraiment. Abandi na chef de l'État, asuki sina Yandre Kimbuta. Oyoji komona yo. Donc na boto lino parole moké. Ouais. Bino na bino nous a fait. Na yena mulangi ya champagne. Ouais. Baya nango ba kufungula awa. Comment on a merci na kopesa to komela. Na mela ka basanga te melona ko meka muke po na esengo ya bela. Bela. Ndeko Flori yana tuna oya ngai ubia yo tuna nani. Pongana linyina bakisaka mo eloko mo. Oui, c'est bon. Bon yo soki ça honorable. Les alliés likambo ya esengo. Babuki site ya Mokonzo. Tomone na miso bilili pe leki totali. Ba mama na batata na biso ya Kingabwa na bandeko ebele basala ka misala wana balingi koyeba pamba te Mokonzo olobaki yango de bandeli awa azali na jugement moko atambulaka na yango oyo epesa ye raison na site wana. Est-ce que na nzela ya masolo oyo okoki ko rassurer bango que lelo te lobi te me atandele Mokonzo akoyaka te kotungisa bango lisusu ke esika wana ezongi epa na bango pona libela. Na banza awa na lobaki on appelle ça que merci na honorable Boris Mbouko hein. Na pesi merci, un grand juriste. Na pesi merci na bike a soulevé point ya monene. Na parlement bito suka wate. Nous devons attaquer maintenant les jugements de M. Mokonzo, il l'a dit haut et fort au parlement. On l'a suivi.
Il y a une question d'actualité, les équipes impact nango. Mais il ne faut pas tout ça la légion entre question d'actualité na makamou arrêté à gouverneur à ville. Il n'y a pas rapport. Nous devons craindre Dieu. Rapport égalité. Totangi a français, totangi qui chinois té. Totangi qui congo té, totangi qui ngombe té. Totangi qui mongo té, totangi qui louba té. Totangi français. Ah, okay. Peut-être Molière. La langue de Molière. Voilà. Donc, les pardon, Nabi Messaba, on dirait que on dirait que mais bangala balobi soko moni ndoki. Ndoki yango moni nani? Infirmier. Infirmier. Ouais, aspirine. Arrêtez Oyo André Kimbuta le gouverneur a signé qui et ça un rapport mon côté na makamba parlement et parlement ba effet et engendrer si ma ekoya ekobima naza sûr ba ko bloquer ba ko benza ministre justice ya kuna pa kanga mukonzo ba ko luka moyen pe ba annuler ba jugement mukonzo c'est nazo encourager nani tout ça longa mais tout ça là clair to ba ke arrêter la démolition et ça un rapport moko na makambu ya parlement té la mais nani kamoyo quand même tout ça à longa honorable et maître de son état. Oui. Oh, le bail quand même, ils allaient grâce à quatre assemblées, na interpellation ou bien question orale. Pas n'habitude c'est kiff. Question d'actualité. Pas n'habitude c'est un peu kiff. Oh, à l'objet que ils allaient suite, il y a résolution ou question d'actualité. Il y a un de Babouki. Bakamata qui ba pesi injonction et pas maman Wivine Mumba. Les gens rappellent à bonjour. Maman Wivine Mumba, oyo naibi malamu ope aisisa kabiso na makamo ebele. Maman de ayeko kamata sasuko yo mukanda ou bien possibilité que a pesi à instruire procureur général de la République pas n'a poursuivre monsieur Mukonzo. Comment commenter Gérard Molomba? Je félicite honorable Toussaint Longa, c'est bien. C'est que question naïe d'actualité et botibana. Ils ont intérêt nanga, ils ont intérêt naïe, ils ont intérêt à Congolais. Coup de chapeau. Mais ça n'a rien à voir avec l'arrêté de démolition. Non, nous devons faire la part des choses, papa Molière. En clair, il est venu après. Il faut l'arrêté est émis le 29 octobre 2014. La mise en demeure va émettre en haut le 11 novembre 2014. Le ministre s'est pointé ou s'est présenté devant les députés. On a passé à l'Assemblée. Merci. Question à se présenter le 17 novembre. Mais papa, toi, la école maternelle, tu expliqué arrêté, il y a démolition basée le 29 octobre 2014. Très bien. Mise en demeure le 11 novembre 2014. Très bien. Et question d'information et l'équipe le 17 octobre. Mercredi. Mais qu'est-ce qui a fait que mise en demeure est bimaki déjà le 11 novembre, mais Ezeli sans être exécuté. On a été quelque part et kokaki kobimanango lokola. Kuna batu bazalaki belé bakonzi bazalaki belé et là lipe parce que ba document et comment qui même ya ba premier ministre bazote ke la ngonguba et que la question orale ya ministre wana ya honorable tout ça en longa et ça dit que du fait que l'assemblée s'est prononcée d'une manière ou d'une autre ça accélérer le processus ya démolition. C'est la question. La deuxième question. Oui. Oui. Basali biso signe toza na 8 minutes hein. Mise en demeure ce que addition mise en demeure ba signé yango le 11 novembre. Tous à la sérieux. Ezaki signé le 11 novembre. Admettons 2 jours, l'état d'administration il est kaba tchaba numéro tu es là tout le comité le 14. D'accord? Baké qu'on notifié habitant parce que mise en demeure ça pour na bato basé ko construire kuna basé belé ba notifier bango et puis na kata mise en demeure botal ba pesi bango 72 heures selon la loi. Lelo baye babuki balobi Mukonzo aza fosseur place na eza na makala mais quand sur base ya jugement o azalaki nango na ba document azalaki nango alaki si mutu même ndenge tozana papa Léon Boye akolaki sa yo voilà na yambaki na yambaki akina mikanda
okomona ke vraiment naza en face ya responsable ya kolo biloko wana ndeko wana de bonne foi nga nakutanaki na ndeko moko bandeko ya bawewa alobi ndeko Eliezer tout ce que j'ai épargné natiaki na lupango wana compte tenu ya bamikanda nga namonaki lelo nakokufa nakolala na nzela batuta ngai yo za député parmi ba victime ba électeur na yo bazali nini bokosala pona ba oyo les acheteurs de bonne foi ayebaki te sirba ya ba document amoni ba document et rassurer ya somi et au tribunal na ba jugement rendu au nom de Joseph Kabila Kabange. Voilà. Alors bien que bisika ngo pe bagenda ko tonga ngai nde mbala liboso na kota kotaki mai na éviter ceux qui balinga ba ba moyen nini pour que batonga ils a même pas huile mais ils en a kacha mai. Alors bandeko wana ba acheteur de bonne foi sort na bango ko zala nini. Merci ndeko zela kaka ndeko Toussaint yo pe lokola minute etikali moke ndeko Toussaint ndeko Flori omoni Toussaint koti na motu hein abatili ba sans effet mais kamata ndeko Flori deuxième pas na ba question tout ce qui c'est ba question puisque on nous fait signe qu'il reste on a l'habitude 7 minutes on a plus ndambo etikali comme ça honorable général Mulumba Jekoko asukisa alobali kamboyo azaki penza na besoin ya kosala tozonga na esprit ya feti na etumba oyo touti olonga papa Flori motro nanga ezalete bande komosusu na quartier Kingabwa honorable balobi na etumba wana ezalaki pe na ba héros dans l'ombre o babandaki kokota c pour que lelo oyo tokoma esika tokomi ko ignorer bango et kozala moi ingratitude moko boye na ngambo na yo solo to lokuta monene wana partie héros dans l'ombre soko azalaki héros pourquoi babengi héros dans l'ombre donc soko za vrai héros dans l'ombre au salisi dans l'ombre donc ti ba koya ko buka ozaka wapi il faut tirer à l'ombre bon yo batisi 3 jours avant ba ko buka oyebi likamote oyo tie banderole oza héros dans l'ombre. Ah papa, vous avez la réponse là. Héros dans l'ombre, bengi bango ba héros dans l'ombre. Donc héros dans l'ombre et bandeliti souka akotika la kaka héros dans l'ombre. Comment kaka? Omoni mukolo, omoni ndeko basaka ona nzoka ezaka nde ya kisombe. Ah, wande ba héros dans l'ombre. Okoya ko bansa banderole te okosa makambo te totika nzela ona. Na biso ba héros dans l'ombre. Wana nde bango. Tozongi na ndeko Eliezer, nous sommes dans un état de droit. Tous ces gens-là sont des victimes d'escroquerie de la part de M. Mukonzo. Nous avons une justice capable. Yakosi Sali Kambouana. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Baebinze la justice. Ils doivent aller porter plainte contre M. Mukonzo. Azan a 2 infractions. Abus de confiance, pour toi, parce qu'il y a confiance. Na escroquerie. Ce n'est pas un petit député comme moi. Faux usage, faux tikali yango. Ce n'est pas à moi. Il y a un adage qui dit en français qui construit chez autrui, construit pour autrui. Papa Mwinga Leki na émission na bino. Alors binazo sa population boke ne kosomba kunate. André Kimbuta abendi yango tokuta kipe na kumoko soki bayeba kike bazo ya kobuka bakomi yango maison à vendre à bon prix. Et puis nazo informer ba maman bilanga nyoso. Semaine prochaine, il faut te funda sou Mukonzo pour makambo sou pour la destruction méchante. Tant Mukonzo akene kote kama pango wana akuta ba ndunda, akuta ba pondu. Akuta biloko ebele mama lono ba masango apesa ordre ba bukaneso. C'est une destruction méchante. Et là narapé bandunda et là narapé matembele. C'est une destruction. Mais oui, au moins tout ba gestion ezali comme ngana ebi que ça destruction méchante. Il faut tout fou. Mukonzo azana ba infraction bele papa les indécolésés ko pesa nga charge wana te. Na koki ko sunga lo soki déjà ba habitant ba soki ba to ba kota ki déjà banda ko kuna naza mutamote malam na koso ba matela na pesi bango mais to kenda na binotam soki il y avait qu'à 2 ou 3 maisons habitées hein. Conclusion de Coco. Zelana nous avant conclure. Oui mais bazo sala biso signe wa
Yo lelo na moni ozananga malamte. Tokei. Ouais. Na le tokei te, na le tokei. C'est bon. Comment mutuna ya suka kaka? J'espère. Na kanisa que na jour ya kobuka. Na komona honorable Jekoko Mulumba entouré quand même na ba collègue na ye ba ye ko sepela victoire na ye sur terrain. Mais curieusement, na kuti ba député bazate bozaka bino mibale yo na ya Léon ezanini. O kanaki ke mutu mususu ani atate ou bien bango moko babanga ki to ebi eloko ko ya te parce que pe kuna ezalaki makambo keba ya keto ebi te soki mbuma ekobeta ndenge betela ka mwana mboka Luzolo Bambi na Kitambo na ça c'est là ka absence ya batu wana parce que na lingina bakisa mwa mukiti na terrain PLZ dawa na lingwala jour to yaka to monaka ba ministre pai ba député pai c'était quand même wana ezali ba infirmier ba pesa aspirine te bon voilà comprendre qui voudra merci au moins conscience à mutu oko kosa mutu oko kosa boyo oko kosa mwasi na yo kosi mutu moko kosa jamais conscience na o mingi babangi koya parce que ba yebi ke basali eloko te banga basala récupération politique ba yebi ke lobby population elingaki étranger eloba binote Jekoko bayebaki binote ya Léon bayebaki conscience ba famille te na moni photo to luka moyo to ke na ndenge msutala ndeko les to fongola bakama polémique te parce que teneur wana ya loko to gagner et kosila nazo conclure to zona passe musuna kingabwa à partir de la semaine prochaine na kozonga pona ko bundela bana kingabwa to zona passe makasi papa Molière to zona biscuiterie prince na kingabwa biscuiterie o ezana plus de 2000 bana kingabwa basaka na kata biscuiterie wana pour un conflit bête entre deux associés ba congolais bazanga musala pona deux individus si ça pardon Lupangu eza biscuité bazo sala biscuit mais Lupangu eza biscuité que ba ko kamata Lupangu balie yango Lupangu esili non nous devons être sérieux dans la vie makamoza la justice bino ba procureur ya 4e riba magistrat boye ko sala scellé non ce n'est pas normal botika batuba sala musala parce que là vous pénalisez la population 280 personnes. Chef de l'État, lobby qui est tout ça dans l'année sociale, mais il y a bateau, bateau, bâton en roue, il y a chef de l'État, au bateau, sa cohésion nationale, la cohésion sociale et économique. Et ça, bateau, le magistrat, un modèle ouana. Papa Molière, pardon. Biscuit, prince. Nazo plaidé, cause il y a biscuiterie, il y a ban na bande ko nanga lecteur na biso ki ngaba ba votaka pe Kabila, ba votaka pe biso. 280 personnes na ba famille na bango pembe. Donc ba comme belé. Surtout ça ta 5 pour ko ba votaka même 10. De base aux alentours à 3000. Boyé bozo ba mesure ba benga ba mesure conservatoire. OK. Botika ba congolais ba sala musala. Toke na justice, oya kolonga na justice, azul Lupangu. Mais boye na butu na moyi boye bokangi. Non, c'est inacceptable. Naza Elia Kingabwa à partir de la semaine prochaine nako telemela likambo wana. Soki bokanga nebo mesala boya okanga bokena ngai. Mais bokanga nzambe te bokanga mpe mon PPT. Na soki si wana. Merci Gérard Mulumba, merci honorable Jekoko. Naokiko comment ko tranquilliser yo puisque bazotanga mingi actuellement problème ekomeli Mokonzo. On ne tire pas sur un cadavre avec un bazooka. Comprenez qui voudra. Yami Balé, nalingi pe ko rassurer yo. Combat yo to bandi ndango depuis longtemps papa Molière. Nazala archive. Oyo mutu moko te akoya alobi non nazala ki pembeni. Likambo yo ya sita Kingabwa moto abandi yango je l'ai dit haut et fort eza Gérard Mulumba Jekoko. Si par après baninga baya équipe ke bakamata baya ko renforcer pas to comme na victoire nandimi renfort be bango maboko to monaki awa honorable Toussaint oyo atangaki notre ami homonyme nanga Léon Mulumba. Donc dakansi yepe azako reconnaître musala oyo obandaki papa Molière na kato muke pardon otenga mongo na monoko s'il vous plaît papa Léon s'il vous plaît papa Léon na kacha mutu katozaka na volant mi balete mundela za maele mais depuis to mona mituka basala na avion to tikala ko mona volant mi balete na mutuka papa Molière s'il vous plaît les cas na télévision loba poro Jekoko
ozo kumba malamu kumbi malamu tokomi na suka mais nga pe na changea ki pine hein koloba te ki yo ke isiko donc nga na mataki mutu kezo ke na wenze ne ke na izam okomi na Iveco Mathieu simbi volant okomi chauffeur te hein papa moto tuna ke na tiaki mo sa na miso ba ke moto atia mo sa mais koloba na yo ezo na kiseke moto moko atia mo sa na liso nga na nzela na o wana ya polele mais a okozwanga te a to na émission babola ndeko les airs wana zoko vraiment je m'adresse à vous. Je sais pourquoi. Posa mutu très dangereux. Na lobi boye. Na kati ya mutu ka chauffeur azaka mona ko sepelelo mutu mataki na nzela, ayalobite na mataki na yaki ko epole ndeko na nga je koko. Mais yo mutu ye ko epole nga, olingo ba ke yondo betaki rafale. Mais non, soyons sérieux dans la vie. Ngana zali ko ebisa moi muke peut-être kozala liloba nanga suka. Oui. Ezande que bande ko nangai. Na Kinshasa ba problème eza ebele surtout na limité. Po ba société oyo ya miyibi nyonso tu ba fonderie oyo bafutaka batu te eza kuna nalobaki makambo ya fonderie de Kinshasa soki oke kuna okuta ba congolais bazofuta mate babomba ba indien oyo bazofuta pete babomba bango baza même pas en ordre na l'état oko banda pe dossier wana awa je kokwa annoncer likambo ya biscuiterie Prince alobi azo bandango yo pe oko banda kote mususu Voilà. batu oyebi ke ba bengaka ba sans papier c'est-à-dire ba journalier baza ebele na ba société eza na société oyo ezalaki kokata banzete oyo baza na 500 congolais bakota na chômage pona conflit ya un individu na ba italien okokota pe kuna peut-être que soki oza na information te oleki na Molière bakopesa yo place ba dossier ba ezali oko le kana tokomi wapi oye na itaga 120 na bureau na biso tokopesa yo ba adresse ya banani bazana ba problème. Vous qui êtes à la recherche, au lieu à kouele la ka luka ko récupérer, non moni place one. So ki moni moninga koti nzela, yo pe kota mususu to bona yoti. Merci. En tout cas, oyo besoin de parole à Tokolo ba conclusion à Suka. Koloba parole à Suka te parce que conclusion à Suka. Eza koloba te que na yo senga lisusu nande ko flori ba question za ki mingi mettant et zo sala biso défaut. Mais quand même nati c'était na likambo yo puisque nazaki pe saisi oyo honorable Jekoko Mulumba uti oloba biscuiterie Prince à cause de deux Libanais exact xénophobie deux Libanais boye osala mbongo et pas na biso boye osala mbongo na bino na ba congolais ba employé congolais boza ko futa bango pe mabe à cause de deux Libanais ba Libanais a bien bazali. Awa na pesi kama badinga ba pain victoire et autres to pesi bango mbote ba Libanais même ba Libanais ba bien bazali Prince wana pe azali nga azala kati ya secteur nanga na fief nanga azali Libanais o edaka mamozo na ordonnance okekuna akosala na sili sa to lobaki ke amoni elengi ya koloba ezuyo boka mata cause ya bino le ba Libanais mi balé bozo yo kanate boka mati 280 congolais actifs. Ope ofuta bango ba INSS tina pe ofuta ba INSS pe to yeba raté sur tina ni nezali mais bref pona bino batumi balé on a 280 congolais au bazar au salate 280 wana on multiplie en au moins par 5 quoique wana za minimum puisque mikolo na ba de lesage asnel kobote komi mingi hein ba maternité komi belé na Kinshasa pona bino batumi balé et ba ministère du travail bazar kota ningwana ba juge ba juge ba bande opesa ba kende ko sceller tous ces congolais aujourd'hui bazali libanda likambo wana Gérard Mulumba Jekoko honorable de son état mon frère tu peux compter sur nous tout ça les deux flics à Miami tokoya ndeko tout ça kozanga te Flori tout ça wana ekozi na mutu na ngandenge nini ye moko Gérard Mulumba yebi Yemogo tokosengela moi arrêter à démolition mais le gars tolobi tokomi na suka chers téléspectateurs et sengozali makasi yango na tomoni Gérard Mulumba ayeka moi na ndege ya fête tomoni sagati asuki si pas na fête te mais yo zo suki sa te yango wana boye la biso fête boye la biso champagne ko banda ouais comme vous allez hein mingongo c'est kaou oh wow ça est la bois sec hein
na bandi bande ko balandeza na ambiance wana nde to silisi mais conseil tozali kopesa bato surtout bakonzi ya mboka botika ete to féliciter bino parce que soki site wana bobukaka te l'état elingaki kufa ba élu bino bato bozana posa kosala politique ya kolobela population récupération bakovote yo te yo sala nde action na yo na ndenge na yo batu ba découvrir yo eloko ezokotisaka bino bakisi omoni nga na renye na micro olingi okota pe na micro okozika po yebi place nga na uta te merci hein tokutani émission na bino euti kosila bokende kolala na molili lokola snel amema courant na matadi kibala likambo te na bangongi bayo à la prochaine. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la.